Capage TV. Capage TV. Capage TV. La seule chose. Après le roi Gianni, il faut pas faux battre ou alors il s'en attend vivant. Là on est comme on a les lois. Donc il battu musuba ba faux battre. Battu on est banane. T'es longtemps ba comme temps. Ba mi yebi na ba faux battre mo boy. Donc yongo zo mona ba zo menene ngona ba zo linga ba bima pas moi sans le roi mon centre. Mais ba yebi souffrance. Vous comprenez? Mais ngana kota makambo na susté. Ba sala ba ko sala. Ba na ona un jour to kuta na tana nzela. Pour ngana ko na accepter pour na za vrai. Pour le moment na ça maintenant il y a un bac qui n'a pas tourné bah mité maman béka donc tout le monde est vraiment par rapport bah soutenir qui vient na maman par rapport makambo ça là musu ba ça là ya onte ba ko ça là ya lo bo pesa moi ça accès oyo bino bebe ki ya za coupable vous comprenez donc ngam ne tina na bo maman ba na Claude Augusto Marceline na place za ko maman ba na poto maman Jennifer Maleko héritier Maleko Jessica Maleko soki a ça là nga faux na bombi ba masa na nga na ko pesa mo ba rapport so bino boko côté là yeso ngana sate boza ba fo bolinga ngata faut suspendre za musika aza musika tikale ka mama bana biso me boko ko prochaka été to bozo procher bana wa kino do makambo ngesa kino comédie mais musika kufa ya solo so place ngana na méchant de ngona blague te ngapa na méchant na mutawolo ngona sate so na kompe na côté na fashaka na mbeto ko ma beti na mabe côté wana yango te bona yebi qui était franco. Il y a des artistes et comédiens. Tout le monde a moi écrit ça trop. Tu dis que clique oh à moi quelques personnes naïe clique oh à moi quelques personnes naïe. Et arriver la rabino nini bon ça qui bino nion sort dans l'ensemble bon ça qui peut bien harmonie et zalaka amour. Mais l'autre comment mon que exemple on peut sa maman na biso Belvi Kandi azana clique naïe azana ba famille bota naïe mana biso sila azana ba les abakouk naïe côté pe président Gianni Fazale pe na batu naïe côté mususu to mona président Ansiluzo la karama mingi na président na biso la duchesse na président Fiston Saïsaï pona nini e koma bongo clique oyo olinga bengisa clique ote clique olinga bengisa clique ote et comment bongo ndenge nini ba artiste et comédien Daniel Ndeza Kade. Après, Lasconi, Deborah, après Deborah de Gianelli. Lasconi, c'est lui. Non, Lasconi est en balle. J'ai contre-temps. Gianelli, un mot. Gianelli Faye. C'est calme. Vraiment, on peut savoir que merci à Tonton Kenal. Merci à groupe théâtre Gianni Faye. Bon, tout s'attendait que je me ça là. Bon, c'est pas de grave. C'est le bien. Ça nous bien. Pour apporter le président Gianni Faye. Parce que où t'es pas président Zigora. Est-ce que nous allons le président Zigora? Nous allons le président Gianni Faye. C'est différent. Il y a différents macasses. Dans le monde artistique, il y a des président artistique, mais il y a comment vivre dans la famille. Donc, tu adoptes la famille. Même non personnel makufa donc nous on a même Gianni Faye dans premier c'est ba document ba pour ça ba papier to ba nini na no meka ko il y a comment qui na famille qui to même fait sa famille on joie na ba na Victorine Faye na pesi nombo na poto Dylan Faye Priscilla nani bango so Faye na pesi ba mbote même na fête à Noël biso tout to ba ndé okene na président Gianni donc comment tout pour moi donc na zali loko mo ata famille nanga na pesi ngane c'est ça loko mo bo na servir notre président Gianni après na ça la famille nanga. Depuis Bakundi papa non vraiment kotala été artiste depuis te peut-être bayaka en absence un biso mais biso toyaka toyeba non tout le monde de na merci papa Kinal na innovation azui ya koya boye ko benga biso pe bana to assister vraiment et ça biso bien. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebélé en matière de construction lokola maçonnerie architecture construction des ouvrages de génie civil carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati ozoluka biso wapi boluka biso musika te ozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali
0032 46 62 49 007 081 19 46 088. Benga biso pena numéro mususu 083 81 15 088. Kola lisami sote bande kwa Kinshasa. Soki ozana banda kuna yo kebo koya kotika bana ba orphelin sans héritage. Yaka kotongisa banda kuna bino na société Thierry Bouda Construction TBC na Prima Lambu Boya Mobodo Ekeyo. Bienvenue dans Kapach Télévision. Merci d'abonner abonné tout à Kapach Télévision pour votre fidélité, pour votre considération. Nandenge bozawana bozomo na façon nini équipe mobile ya Kapach Télévision. Ezo sala bino musala na yango biso nyonso auto sala na Kapach Télévision. Tolobi na bino ba abonné na biso bokotika laka kozala jamais déçu. Na lolenge o bino bozo senga to sala bino biso pe tozo bosana te. Toujours celle toujours makambo ya bien. Eza bongo votre présentatrice Sarah Limbouté na kopé ça ba merci mingi vraiment na équipe technique mobimba ya Kapach Télévision na moni mon réalisateur Paradis yenda za derrière la caméra so bozo mona babilili ya kitoko boyezo la kisake yenda zo celle biso musala vraiment kitoko mingi. Sans oublier à ma patronne hein, Cynthia Kapach la patronne moi si ya mwindu moi si ya mukuse na pesi yo bambote bisika bozali. Nazana mon côté, nazana moko ya artiste comédien, tozane ana plateau ya Kapach Télévision, to solo la naye, ameka vraiment ko pesa biso ba ndimola vraiment ebele. Ngana linga mingi koloba lingala, lingala vraiment ya bakanza wana, ezala vraiment kitoko senga na ba abonné tout ya Kapach Télévision, ba attirer vraiment attention na bango mingi. Tozana moko ya artiste comédien na kombo ya artiste comédien Kinal. Asala pe ba œuvre ebele na monde ya art. Toyebiye ba art na ye vraiment topé ba biloko oya saila biso nde ebengi lisusu votre présentatrice Sarah Limbouté poto sola na ye Montréal Paradis et que ça a vraiment plaisir ya trop soko ko fongola bilili pour ba abonner à Kapach Télévision ba mona artiste Kinal. Bonjour Kinal. Bonjour. Bonjour. Santé. Ouais, santé ça va vraiment comme ça va vraiment merci beaucoup ça va et merci na ba biso na biso. OK. Merci d'avoir abonné aussi à Cynthia, Kapach TV. Merci à tout le monde. Donc, en tout cas, merci. Vous avez toujours branché. Donc, merci. Tous à la vraiment branché. Tous un artiste Kinal. Tous sur la nef vraiment bébé Kinal. Abonné à Kapach Télévision, Bazolanda yo. Baza vraiment na posa baye bébé pe baye bio. Bébé pe bakoki koye bayote. Parce que zala na mutunyo sote azwa katon na ye Alexana monde ya réseaux sociaux. Ouais. On se présenter vraiment na batutu bazota la biso baye ba qui est Kinal na monde ya art topé na monde ya comédie. Ouais, merci beaucoup maman, merci beaucoup. Donc nga comme nga Kinal Maleko. L'artiste est complet. Pour ça l'artiste est complet pour la salle radio. Et je suis l'artiste comédien. Maître des cérémonies, caméraman, monteur et exaltaire pour la salle tout wana. On a pratiqué aussi le sport. En fait, nous sommes artistes complets. Voilà, donc je suis là. Donc, mais maintenant, je suis là comme un comédien. Merci Kinal. Moi, histoire non qui est. Nandengo banda théâtre. Par exemple, batum soupe bo alobite na bana na groupe etel na ute pa mutu bo eto ngamoko na makamu na ya théâtre viki na bana olinga ngo mingi na bana kusala ngo na ndaku usoti na ba école ndeto bande ko tanga no ba journée culturelle pour amoni ozamo kasa kasa ba poni yote yo ndefo sala mambo pona et se pelisa biso po banda théâtre na ndaku to outa na groupe mosongolo pakala lelo peto e ba Kinal. Ouais, vite fait na banda biso na ba ngana Elimo Santo pour na tanga Elimo Santo peut tozalia wa. Na profité ko pesa bato ba bi makambo wana na pesi général en tout cas yo makambo wana na mutanga wendo donc voilà bon ba yebi que non biso banda ba école le monde tout temps ba école Elimo Santo donc c'est que mon abo sala ba poème bo sala mo ba biloko mikimi c'est ça mikimi après to sala biloko mo ya quartier ya biso moko na ba papa Sabo ba Stéphane Kimbeni Lufwa Lia Kasongo na ba Kakonda je pense voilà. Tout ça, groupe, tout ça, groupe, il y a quartier. Tout banda ko ça bon après, muketale. Zigurana mbalo son bakabwani. OK. Bakabwani. Donc groupe on les a groupe Zigurana mbalo sombo. Te, na bibiso to groupe mikemiki parce que tant Zigurana mbalo so bakabwani pour
Mbalo Sombo na Zigora no ça la pas Mbalo Sombo taba Kabwani après Zigora l'équipe émission a lancé ba recrutement ndé ngana lokwa ki na ke lokwa Zigora ni na côté na comme évoluer na groupe Zigora papa pour te nous répéter pe aka côté na na sewa côté à Kindibula à l'époque le triangle à sauter que ipen nous répéter tout ça mi barafia juste lo wa mi lingala bakanza à l'époque tout le monde est en antenne A chaque mardi à 13h. Et à l'époque, si je ne me trompe pas, directrice, à Haute Koufa, qui son nom me repose en paix, Jing Nawej. Wana, ton nom est Kakuna Preti. Par contre, on est en antenne A, Nazigo. On les a cabanés combien? Hey, voilà, ça date, hein, ça date vraiment, donc ça date. Voilà. Après, comme Kuna, tu as souvenir, tu as un groupe, on n'a pas Zigo. Souvenir, tu as Enga. Tu as un groupe, après, travail. Ah, on a un salakaka. Ah, on a un Mikili. Ouais, on a un Mikili. Et ça, l'an dernier, pour se retrouver dans Mikili. Ouais, Nathalie va film, aux sala. Nathalie qui va. Nathalie va venir. Nathalie va venir. Nabi va venir. Le long comme artiste. Mon le long mutako ça succès n'enga lingi. Mais sous quand on colle dans la bonne moitié, le kaka azaki ne lokote. Yango tinde nga penza na lungo nga kin. Après, dans le kin, quoi, 2004. Ok. Dans le kin. Donc, ça, vraiment, moi, on a potoko. Si. Dans 2004, mais on a good banini, on a banini les atteints. YouTube atteints. Ok. On a CD. On a CD, et puis voilà. Mais tant que tu as les capables en antenne à l'époque, à Jinga, ils avaient VH. Cassette, on a bêta. Donc voilà, à l'époque, on a prêté au long. Après, on a YouTube, YouTube, sur après. Et aussi, Nathalie comme maman nous qui nous a bien atteint Simbati. On a voyagé dans Ngai. On a voyagé dans Ngai par Angola. Angola surtout ça là comme groupe vite fait qu'on Angola. Dans quelques bateaux après Nathalie comme boulale. Naki na Mikili. Voilà. Na Mikili yango na be forme na yo moko to muta sepela ki amoni yo na télé nda bengi sur to na ba propre forme na yo moko soit famille te babite to lukande ko na biso asala effort matani ba Mikili. Ouais, te na Mikili na kena na mbongo na. Si na kena na mbongo na moko après wa tala komi kuna nena ekuta na président Jani Faye tukutani. Voilà. Président Jani Faye molimo ne pe manaki. Voilà. Ne tukutani na ye to bon continuer ce qu'on a ye. En fait ngam na lukaki. Na ke lukana bi ngana ko vanda boete fo na ko ça et le rôle présent ninga zaki na Lille akela poko na Lille na yebna bosa na ngote azo na gare du Nord na benga bizelanga kuna numéro ne kuna soki on pas jenga bangumbe lo na Fortune Orléans na PC mboti na PC nga numéro ya Franco après na localisé Franco mbamoko nani masana Cardozo le coq le plafond de Orléans ayoko tika nga siko pa ya Jani to na Jani après mbala moko peut-être tout ninga tout seulement que to démarrer groupe mbala moko. Mais toi, tu as démarré le groupe. Comment groupe en Ouéza? Le groupe Jani Faye. Ok. Toi, tu as démarré le groupe. Et tu as démarré le groupe. On a DVD. On a PC Polité. Il va le coq qui monte. Il m'a produit. On a Maître Lenoir, Kadi Baro, Didenta. On a PC Polité. On a produit Bisso. On a DVD. DVD. Comment on a DVD. On a bêta film. On a papa conseiller. On a Rambala Maxi. On a bien un concho blanc. Après, tu as pressé zéro, tu as presque comme un Mobutu. Tu as bloc rebelle. Donc, après, on a dit, tu as continué le groupe, on a pris Jani Faye, on a DVD au bébé. Tu as DVD au bébé. Président Biatiki n'est membre du théâtre. Pour DVD et bébé. Ah! Parce que nous avons quand même un moto, nous sommes au Tiki, nous sommes à train, au Simbati. Na sensibiliser ka bato to bani na to na tournage ko ilo na biso mo to bani na bengi papige na biya ka na bengi ba letisa bukasa na bengi ba landrini bilo na pesi ba mboto ba champagne mbinga to beti bor mo boye esimbi le président fait déjà on ya bia tiki na bité aussi magate na ke luka ko président président eza bo pardon yo za icône biso to ngato kama na opona moto to zo makama na biso akito to za na premier zonga mouvement ngai moko na osala effort. Non, ça passe pour le matériel parce que tant que DVD est sauté, donc le producteur peut sauter parce que YouTube est. Tant que YouTube est. Oui, mais l'utilisation YouTube, on sait que. Il y a ce qu'on a dit, on filme YouTube, on a belé. Après,
tu as ça président zonga aux alaka moto à train parce que sans yo mon boulot to linga yo faut la tête affiche pour tout ça surtout démarrer si maté parce que ta la kaka président dans ces cas et papa Samba de Paris yé pesa Montréal na biso na pesa mbote abi to créer YouTube sur yo YouTube Johnny Fay TV après ça bien one c'est bon tant de créer wana to créer Johnny Fay TV après tout le monde porter nango parce que tout le monde lucas ko to pas beauté image on a ba caméraman ba yebi déjà même to que beauté image même to que pas edit no image même to que pas aigle Michel Kombe au moins 30 minutes il y a gag faut na que là nguna na studio on a pas beauté image na lembi pona to zo image 30 il y a 30 minutes pardon il y a gag ngabi présent boy simbati pour moi à filmer bino mais pas pour tous les produits on a bisimbati pas producteur p ba souti makambo ya te comme YouTube na somme machine na zimbongo nanga na somme machine ba propre fort ba propre bongo nanga ba mama zo ba benito ko ba ezala pona kimi ça yeka te donc nazo ngazo linga na kimi c'était pour ya za icône donc so na kimi si donc na linga profil il faut ça na kamati mbongo na sombi machine coup de machine bosso na sombaka ezali ya programme te sinon ba nini ça ba programme ba capacité après na ko benga masanga et deux flash na pc mo place ça ya na besoin ya caméra et na besoin caméra bien zela ngama na sombi ba caméra et longo bani appelinga caméra na pc mo appelinga caméra appelinga machine et c'est un programme et c'est un programme ya montage après mbala moko na bandi ko yekola siko montage na palais parce que la montage sur la coquité na benga papa de Samba sur la coquité na benga beauté image sur la coquité na benga edino ti na goyeba tant covid na goyeba pela mi temps na covid to kanga na bandako so nga na vendre na machine na bandi ko la montage na filmer ngamo na caméra na jango na côté na machine na meki na montage na côté na coquité côté comme na benga intervention na musique na komi koto na yebate si nanenge to contenir président après ce qu'on a simbi sikoyo ngana papa de Samba biso mba to komi sikoyo il y a le premier caméraman de réalité ngana komi sikoyo deuxième so komi que notre simbi sikoyo to moke sikoyo samba caméraman ba ya komi sikoyo biso moko sikoyo ane sikoyo to gagner sikoyo esprit ya président ne to contenir na onde ngona si to kompeke na komo filmer pe ba mariage na komo filmer pe ba au moins na ke filmer ba na mo ba bengi so pe ko filmer ba anniversaire ba tout et puis voilà et puis c'est makambo donc voilà pour na bi monter na bi ko filmer na bi ko réaliser tout après c'est le makambo après voilà tu continues à poser ngwana qui mettre la cérémonie yepé comme après ça sur ton ba artiste complet na bi pourquoi na zoba au moins surtout que na ke tika na fête attends na zuna ngambongo te mais au moins na ye ayi singa to ke na ke tika na ko tika animer na suka nga ben kina liaka yo besoin micro côté animation yo peut animer donc a former nga ndam ti na kompe ko yeba makome belé so to tourner ay senga banza tournage après ça yo faut ça nazo banga siko ko banza tournage parce que nanu nga yé faut ça là habité yo nga na belo no ça yo banza ka tournage mais président habité bo banda tourner après habité na yeba elo na ça la pour na yo na bi ke lobby o ça la moto pour nga ti so nga leader azate yo to la ninga zoka relève wande na côté d'esprit wana ti nane to za na to za gine lelo wana na ndenge akenda otika biso parce que bolingo ni nango bande ko apporter na président Johnny Fay parce que ou t'es pas président Zigura est-ce que ndenge ozala ko za na président Zigura ça ningo bande ozala na président Johnny Fay c'est différent il y a différents makasi na monde artistique ne to kangama ndengwana eza na mingi sko na pour Johnny to kangama mingi po ya longa pena président nga artistique mais ya comment pena vie na nga famille donc to adopter que na famille na biso même noko dik personnel makufa donc noko nga zaki même Johnny Fay na premier c'est ba document ba ko sala ba papier to ba nini na no memeka ko ya comment ki na famille ki to même fête ya famille na ozwai na ba na Victorine Fay na pesi no mbot na poto Dylan Fay Priscilla nani bango so Fay na pesi ba mbote même la fête à Noël biso tout to ba leo kene na président Johnny donc to comment tout pour moi donc nazali loko mo ata famille nanga na pesi ngane c'est ça loko mo bo na servir notre président Johnny après na la famille nanga donc yango to zaki vraiment en tout cas soko okuti après maman isinga yo ningo zana fo benga ka lutumba
Donc il m'a appelé ça. Ah, il a appelé le Tumba. Le gars a Franco na bango. Abi yune ozana aux artistes complet mais ba bien le Tumba. Pour son Franco na koti. Son Franco na koti après maman le Tumba. OK. Après comment émission ni bongo. So na fête tout le monde tanga to la nini. Président Deni Diago Zwanga na président. So ga président koti. So na koti liboso. Ba bien na sima Franco azali. So Franco koti liboso bien na sima le Tumba azali. Donc na on peut panzana ba bien le Tumba na biso Franco na biso. Donc voilà. Donc azali bien na ngwana. Ko bana na ye bozo rappelle to rotala bango. Dernièrement on a au mona papa na biso nani. Siatula ouais Siatula ouais ba président Sai ba Aida wana bano bana poto ba kendaki ko luka bana ba tambusi bango ba ki osakanisa bango parce que yo moko peton ki azalaka président na yo oyo banda ko linga ye mingi ozo soutenir ye na ba domaine nyonso ozo rappelle ton yo kene jour so zui bana moi ko sakanisa bango ko tambusa bango avec la moi image ya papa si avec le temps bon nga pena donc na ba température za bien té na mama bana wana pourquoi maman bana na ye malgré mais te fona ba vérité parce que mimi maman pour nga za vrai nga za vrai nga za ba hypocrite ba to ba sa ba hypocrisie wana o lelo ba mona ka makambo lelo to président zate na ko pa que no ba za ba faux batu y en a d'autres micros toujours bah le quoi c'est quoi que non son monde n'azo benga ote c'est pas dit que ça les micros non ça n'ango mais na benga na ka yote donc n'a pas ça comme message hein donc bah tu sais pas vous répéter on ngai buka ça c'est na buku si mais on a bino mais so n'azo benga bino ote c'est parce que na ngate donc on comprend après le ouais Gianni on comprend bah faux batu all alors bisanga tanga vivant là on est comme on a lelo donc batu musu ba faux batu batonde ti banani te no temps ba komota ba miyebi na ba fo batu mobo donc yongo zo mona bazo menene ngona ba bazo linga ba bima pa moi sans le mo centre mais ba yebi souffrance vous comprenez mais ngana kota ngo makambo na souté ba sala ba ko sala ba na ona un jour to kuta na tana nzela pour ngana ko na accepter pour na zaki vrai pour le moment na on accepter ozala ki vrai to boyité pourquoi benga ki vient na yo zuié o memi ata place yo zo vanda po mambo e komate peut-être ceux qui yo bomba ki to komate peut-être na sala nyonso bato bayebi indila obandela na sala nyonso to ko sala mais na ninga zonga kuna na yeba na ngate na ninga kana kufa kuna pour sina lobaka ngo litana ba émission donc ça sert à rien ya répéter na sala nyonso na ko sala à trois reprises je pense à trois reprises non ça le fort na baninga msuto ça msuso na kokiti na kobenga neti jeu de Londres na zoko ka koto témoin population va mike mais tout le temps non ça le fort pour na kaka azonga place akena okufela kuna te mais na yo ba keno batunde ba mite mama be kaka donc to lingana vraiment par rapport ba soutenir qui viete na mama te par rapport makambo ba sala wala musu ba sala na yango te ba ko sala ya lo bo pesa moi sana accès oyo binu bobeki ya za coupable vous comprenez donc ngam neti na bo maman ba na Claude Augusto Marceline na place za ko maman ba na poto maman Jennifer Maleko héritier Maleko Jessica Maleko soki a sala nga faux na bombi ba masa na ko pesa mo ba rapport soki bino boko côté la yeso nga zate bo ba faux bolinga ngata bon faut mo suspendre za musika aza musika tikale ka maman ba na biso me boko ko prochaka été to bozo procher bana wa kino do makamanga ça qui na comédie mais musika kufa ya solo so place nga za na méchant de ngona blague té nga pena méchant na muto wa longo na zate so na kompena côté na fasa na mbeto o ke ma beti na mabe côté wana yango te bona yebi qui était Franco ni tete na Franco pembe nte menga za kina na zate pour lelo na les émissions ça na pot na ça ni Franco faut la reconnaissant même si aza vivante ya on monique non donc ça que to ya kufa ki na zo kitante est-ce que vous aurez tenté pour na nini vie na yo to tika pour mono pe na matanga te biso to sala biso to no sala makambo ya poto biso to sikala kuna to sala makambo ba organiso za poto to sala kuna o pi bayaki o bomonaki baye parce que moni les arbres to beta bakayo moni ko zo brusquement un intérimaire embauché vous êtes différent mais un embauché a rolo ba maman que non a quoi li kamobo a ko poser ba jour na azu même 2 semaines to une semaine ya rapidement mais un intérimaire il peut pas poser ba jour brusquement parce que non mutu moko kufu waza illégal ya famille par exemple biso ko état donc na tika ki ele kanango yana bongama ki suko na propre frère na ngamoko yana aussi na l'état cimetière c'est ça parce que ndo yaki na kini a okutani pe na famille ya papa Gianni na bano atika to mona pa botana artiste comédienne maman Mao ouais grand garçon déjà okutani déjà na bango ouais donc tant on a yaki déjà na benga déjà partir pour tomber que maman nazoya maman président na Gianni Faye
na baye na ya omona ye na komi pe to bengani to kuten d'abord to sala entretien maman na ye premièrement na ya la cimetière ya présent nga oza mwana na yo na bitu cha jour nga kut na zaki na idée dans zaki ndeni parce que ba programme na musu est percibé par rapport au musu des comités donc bon na bina wul ça nga na botam le 3 novembre OK président Jennifer botam le 11 novembre so nga na sala ngo le même le 11 novembre na au anniversaire na to kende mais vu que na komi wa mutema na komi le premier na kin mutema moto na ko par rapport au programme na bito kende kaka mais nga sango le 11 tous les cas c'est anniversaire en tout cas président place aux ali ba bon anniversaire encore bon anniversaire parce que les 11 pour moi moi na biso mbale moi na biso mère voilà Victorine Faye ngai mère voilà na yo te bota même moi pas botama na même Victorine Faye donc voilà biso on a les 11 président les 11 et Victor je crois les 9 ou les 10 nga les 3 donc moi na biso ya ba anniversaire yango donc biso so ba bon anniversaire ba tunyo so ya novembre donc to sala ki ngona donc ya moni na kiti na zu parents na ye na zu maman na bango na zu 3 les qui ya Jennifer Colette to bien ko lele na zu na Edo les ya Jennifer na zu bana misatu ya Jennifer Rosette Janely na musuna bossé comme belé mais n'engana bana nyuso ba mais contre ta mbula journée moi été donc mbula za ki on makasi bana musu ba yakite mais o ba yaki ba représenter ki les to côté là ba on métropole to sisi Nathalie na leli su poser nga suka pona mona kité après na sima na mon pe moi dadi kitambala zaki camarade na ye bando sala ba jena bango te à peu près te président Jani aza ba kundi ba côté moi ba menami samu ba za click wana kuna mais nani Vedadi a nous penser na ko masaka boye avenir yango Dadi à droite Chani à na gauche kuna mais bon voilà après dans les liens ya suka voilà na bana biso histoire to lungwa to les ya lokmo muke voilà tout ça il on a ko sali bosse yango kondingo kuteli bana omoni bango ndenge ni bana santé papa kenda atika bana kala avani mingi na ba oya poto ba problème oyo leka kikuna mais bana na pe ya kini bazala pe na besoin un jour tout mona papa na biso mais ba ko mona papa déjà zongi ya kokufa mutapesenga mawa mona ya suka kota mwasi papa ndo promettre alelaki makasa papa ndo promettre ngaki no na ko rattraper ba tanyos na bebis na poto pona mais suka nango ba mona nité mona atango abimisi donc amona donc na ba ye ko netu no ba kutu ndeko mona pa mona été donc ndi mtu atikala na zemi to azaki mona muke ayebaki papa na bango te mais papa ndo yesika keno zala calme na ko rattraper ba mbula nyonso na bebisi na poto tina ozwa makama mekana na bongsa makama belebele pona to mona aleli na de toute façon beaucoup mona okala ba image aleli makasi pesi pasi et pesi ma Montréal Paradis Olexa Babilili atuba mona ndenge papa kinala kenaki na tombo ya papa na biso Jani na quelques familles na yendenge bakenda kolele lisusu kuna na bisika batikai loba papa donc ouais si lui on après toye tukabo mo loko na nini na mo vers on après voilà en tout cas ba maman ba on tout bazaki pena bien bazaki pena très bien donc passé donc makambo ele kanango bien vraiment li après to panzani ele ko tikali ka keno na beng sa bango ba ko zo mo loko na elaki bango moi maman mo loko ta mo loko mo kimina bana nyonso pour 7 bana donc tikali siko ke loko na sala mo symbole wana bino na ele bango na sala moi na moka zota mo loko atali papa atani ndi na bongisa ki on déjà bandaka donc voilà parce que avant na kota makambo vraiment to yeli mingi awa rapport ya bino ba artiste et comédien tout monde moi ba écrire ça trop te bi que clique oyo ana moi quelques personnes na ye clique o azana moi quelques personnes na ye parce que et arriver la bino ndenge nini bo ça ki bino nyonso dans l'ensemble vos équipes là bien harmonie et zalaka amour mais le autre comment mona que exemple non peut sa maman na biso Belvi Kandi azana clique na ye azana ba famille bota na ye maman na biso Sila azana ba les abakouk na ye côté pe ya président Jani Fazala pe na batu na ye côté mususu to mona président Ansiluzo la kangama mingi na président na biso la duchesse na président Fiston Sai pour na nini et comme bongo clique oyo olinga bengisa clique o te clique olinga bengisa clique o te et comme bongo ndenge nini ba artiste un comédien ouais YouTube kaka pour bozala na ba cassette to mona mambo te papa na biso batika biso ba sans souci bazala na mama bolingo babanda ko luka ko sangisa bato mais bino na ebité pourquoi génération na bino ba écrire et comment ouais makambe comme ndengwana parce que moni ngalo bango mutu azui vie pété
alanga pe opesa do pete au moins na Bible Moïse azaka moko Moïse azaka moko na Bible Moïse asunga bato be mazaka moko mais so le komi ke non ngana ke sungo pona ngana na ponga na kemba bo seko za so Moïse te bo bato mi e koma ndenge ya kembelaka peut-être na mouvement na so azaki mona moi c'est peut-être bato ba ko sakana na pas tourner parce que film tout temps alanga te ba approcher po ya mona ka passe même so fi ona aligné makambo wana te moi approcher za te pas aya moni passe ni ya moni approcher biso bana mimbala mususu bakoma ba PD ya solo wana bakoma ba PD kana mondo baleka boyebi pe ba o PD te bango baleka betape wana pour baleka betape ba sa ba komba leka bongo so mutani wana bo approcher ni amona étoile na yo sko legini no ba sacrifice wana te so pas na ya omona ni ya omona ka ye na ko procher te po moto na nzana ngoso na procher na ye nga so na sala ba sacrifice te nga sala ba sacrifice ya sala ba sacrifice te po to yeba na eza bongo siko amona na ko kama bato te ya mona ba cliquer commande ngona ko tourner oka bangona ba sali groupe ezaka ya bango moko ezaka bango pona ni bino tu boza bactère vous comprenez ngana bunda na pesa idée moko bo na groupe na pita ba sali ni groupe moya asbo moko esangisa ba tous les artistes comédiens en Europe mais bo sali kuna elo mususu ko to pele mususu c'est bon mais pourquoi pas bo sangisa na bato faut na bato ya poto ya kini baye ba bato poto ba tapeli baye ba donc ba côté trop de côté bon sali kuna MSO président masumu aibine bactiste ya o bazana potote mais tina ngozani ka pona ba causation mais non ce bon sali groupe moko et sans tous les artistes et comédiens partout dans le monde mais faut savoir que non battre tous les membres bazana kuna na poto et na pas président masumu azo ba que non artiste moko kingani kinal azaka na poto azo ba artiste moko Benitoko aka na poto azo ba que non joue la kana siga ba artiste nous Jennifer so bon ba vendre na ka pona ba causation. Mais comme elle joue à Kambu, il y a Malonga, bon, mais non. C'est ça que nous appelons la Bundaka, Yangwana. Donc, trop de groupes, on a passé le groupe, on a bango. On a eu ce qu'on a pas comédien. Mais tu as un président, mon côté, Bazami Balé. Non. Président Fiston Saïna, président Massou. Makamo est comme belé. Kuna Moussou, kuna Gas, kuna na poto, kuna Blaise Ntsaka, la commis président, Moulaye, Jean Moulaye Sondoli. Bon, comment les groupes, nous sommes tous des artistes. Jean Moulaye, moi, Kumbi, Banomi, tout. Akoki tatiki. Allez, Blaise avant n'était Blaise Ntsaka, moi papa Ntsaka. Il est comme ça comme na pouvoir kuna. So combien de groupes? Nous surtout quand bilan sur Ntsaka ba comédien. Pourquoi ba groupe kuna ni? Pour nini? Likamo ke bongai bango ba yebani te. Bango kuna ba yebani ndam. Bango kuna. Donc so par rapport à bat. Pour ba sacrifice ba sala, emso ba so sala ngote, amuna ka muto azaka liboso nga diriger nga. Maka monde comme ndingwana. Merci beaucoup. Et puis, on a talaga. On a talaga. On dit combien les bateaux ba koufi. Nous sommes en combien les chos. Na niveau. On a plus des exemples pour un succès magas. Mais les lots temps azate. Atikini. Matika moi quelques parcelles pour na bana. Yo monango. Ngana mona te. Ngana mona te ngana mona ke no elote. On ngana mona. Tant pauvre dada koufi na mona ngelote. Na mona ko moi skuta moi ti babimi si. On ngana mona. On a vérifié te. Na pesa ka exemple. Vous comprenez? Parce que biloko tu es n'engwana nga sona télé biloko n'engwana bid non. Na ko bono lekisa ka batan. So mutu so o ngala leki ona. Mais yo leki mutu fa yo poto liboso be mutu. Oui, pour yo so sali sexuel liboso bat. Ka fa yo poto liboso bat. O ngana ko vana binote. Yesu kutu na be na buto yo vana nga ofele. Ka to nga zongi bongo yo. N'importe quoi. Banel comme malo sali. Bate koma ka ngana ko vana bangote. Vana bangote nga. Yesu kutu to bela aye ofele. Sans transport. Sans problème. Ala le pe na butu na to nga zongi. Abattre le pas plus. Abattre pe ofele pas zongi bongo yo. Na banga. Vraiment. Merci beaucoup Kinal, tous un artiste comédien Kinal. Vous avez quand a pesa biso pena explication claire par rapport ya vie na bango ya artiste. Moi séparation ils a trop boyo kanisa vraiment té. Ils ont sungaté. Arezali, marabia bien zali pena ba sa la rabiso mais surtout moni pe ba sangani. Exemple on peut ça dans moni les autres moni sous belle vie quand dina si la bisalu bazal six scène na scène moko ba obeta ba biloko na bangwana et ko sepelisa biso vraiment ya trop. Président Kinal toyoki vraiment mingi pona mambo ya comédie ya ba comédien ndenge obeteli biso. Tomoni pe ozana fondation na yo, fondation Kinal. Oye vraiment mingi na kini pona ko lamusa lisusu fondation na yo pona ekende liboso. Osali ndenge nini pona ozali kanisi ya ko sala fondation Kinal. Ouais, merci bon. Biso ko kaba d'abord za famille, ngana famille Kinal obayebi. Biso za ranson ndengwana. Papa ndengwana dotala. Natala na bité.
Nous avons les cantines. Par rapport à toi, qui n'a plus ce qui m'a quartier. Pour moi, na poto surtout parce que nous avons un quartier na bango. Nga pena za moi na livulu intendance koto tout secteur na ngai. Ya te ba mso comme na poto kuna comme na bandal bisoté. Bato comment le kuta una fort. Na livulu moko sa bato. Na yebisio bato musu nes bato boso mo bona kina pesa mo tete. Non ba complexé quoi. Baza ba ventrier. Dozo mo na pena mutu comme kuna ya kubeta maso livulu te ba ko so pa biso. Mais you have ventrier. Comment you te binda kuna bino yango ya comme na poto kuna comme mo na bandal. Comme mo na mbinza complexe ani. C'est que boyebanité famille no yebanité. Ah biso ni to yebani bo ngana na je suis fier de moi na ko ba kino na mo na kinal. Comprendre? Donc toujours quand tu entends un dernièrement na mona mo hôpital mo totambola na masanga général na Dex totamona batebele ba maître Bourens Patrick ba ya so chai donc totambola total tali ba quartier to moni ke no hôpital mingi zanga ba dra hôpital mingi zanga ba do mona pena ba otana maputa et on ça vraiment bien alors nazo li quand tu wana na ba na chai bon na programme pena ata moi dra on a complètement mon muke na sarango habité na memo na cadre fondation mo muke on a qui non so jouer loko mo amso lo mo routine da mo loko mo kuna ata uzate moi qui mo za nga to uzate ba ko représenter yo ba pesi mo loko et so kana hôpital te to kota ata mo place mo belo mo esenga mo ni mère mo abuka na kuna esenga mo vuma ezanga beki na robuna na loki beki personnel za nga na mutu ta produit nga na sima bo on so kanza ke non na politique tout na projet mo ke non na zumbo na gouvernement non ezaka mbonga na kenda musa na sali na lesi ba nanga na lesi mosi na ngai na jupe 10 fois na tio mpanzi ce ko 100 fois na bien ça la projet o donc eza na ngunde ngona. Mais pourquoi on dit que ça la fondation tandis que ba ONG pezali tena ça na ONG pona naza na mututel la ko soutenir nga pona na kene na vraiment liboso ko fondation za moi pasi ya ko luka ko sala pourquoi pona ka fondation za likanzi ya mutu azui fondation za mutu ya likanzi o yemo mutu azui donc nga mona azui na idée na ngana na kabela batu idée na yo sans donc flèche aller t'accompagner une flèche retour mais nga ce qu'on a c'est un retour té. Pourquoi on s'en retour? Non, c'est un retour. Retour on a pas sungaka. Te so na c'est un peut-être des retours, peut-être faut que nous n'enga ONG. OK. Ne so ngo so mingi ba retour wana. So biso zaka ke non les ozaka olingano ko kaba. Ah, o même on a forme même on ngwana. Comprendre? Donc pour so ça cette fondation, ya te que non, ya yo moko to lingi idée na yo. Do yo mto fonder o ju idée yo moko. Qui na ba no kabela batu na ko kabela différence à fondation wana. Ya mona lingi na ngate que non ezongelanga. Na okaba o na okaba. Soki bato ba kozana sima bon na le kansa bien ba ko soutenir nga peut-être kina non ça ba ça boy qui no pesa wana peut-être dans le sens wana. Merci par rapport au pe kende au sa fondation na wana. Le lope to ko yoka kina la comme député comme ça mon na livulu ni na sa fondation na nga boete ba na livulu pe na ba ko soutenir nga na postuler pour na comme appel député pour tout le monde rappelle ça la marabon. Au créer moi groupe non mo bobité ni na créer groupe pour ba ko soutenir nga tito okeni na marambo pe na ya ba élection bope ba soutenir nga pe na longi. Vraiment comme député. OK, ce qui quoi. Merci. Très bien la question. Donc nga naza muto surtout bundana Jano Binani, président Jano Binani. Président Jano Binani. Je pense que non na sala ba ni auto les cas dernièrement élection auto les cas na bunda qui trop. Na bundeli Jano Kimbukusu. Donc na bundeli mo batebele. Na bundeli na ni je Dioka na le Vulu, yekuta bimaki municipal. Zo point. Donc on a attendu na bato baza na vision ya ko aider quartier d'abord place outil d'abord. Au moins ka zo exemple na zo mo sima muki moni ba don na pesa ba drao na bandi na mbinza te na zo bana na place quartier na botama. Donc c'est ko likanisa mutaza nango président Jano Binani. Tema za na likanisa parce que ngai na za na ozalaka sima na ye. So ka ve a cheka libaya do ngana fondation to ozalaka sima na ye. Po to nyoko mitro. Ba te belé au monde président to ka sebo ba très ba ye. Ba koti ba infiltrer na quartier pour na libumuna yemoko. Ce que tu dis désormais il faut tout sensibiliser pour du vrai. De tout le monde quartier tan ni quartier comme quartier comme bulu ma bengi ba érosion talanzela. Mais mutoko lobele no azawap. Mutoko pas solo ba bunde pona azala mbongo na. Tout comme pas ko tika ne pas lungu ake fa na Gombe, ake fa ne so de ba mise président Chano azala la na. Mais pourquoi tu zakani ka tout na quartier? Azoko aider ba jeune, ako sala bona propre mbongo na yemoko.
et ce que mon coloya ko zo o mbongo et za ezo bana mon solo na libenga ya l'état pour aider bat mais appli comme plus fort ça mais ce que bat musu ba hôtel libumu na bango ba hôtel libumu ba tunu souté ya monique non na za wana pona ko soutenir mutu nyonso o akolinga postuler na mabele oyo o akoza na souci mabele ke liboso ndi wa mto za simana ye lokola bat lokola président Jean Midano voilà. Et ça, on banit déjà le mouvement au sein pour la fondation, des gens qui sont dans la ONG, ou soit dans le qui battent des gens qui ont un hôpital, un lobby. Non, en tout cas, ça l'action, parce que Bilo, que ça, on a le comité, et ça, moi, je pense que c'est comme un caca. Donc, voilà, tout ça, on a passé dans son souci. Donc, tu as battu Béto, qui est dans Bango, donc, tout ça, bon chemin, donc, donc, voilà. Merci beaucoup, Kinal. Lilo Bassou, Kanaba, Nyoso Bazo Landabiso. Pour la ONG et la fondation na yo pardon topé préparatif na yo ozoluka osala pour la fondation na yo pardon et kende liboso. En tout cas merci à tout le monde makamnando lo bayango et ça et koksami et comme moment yango donc nzamba cha loboko asunga surtout na yeba na yo saka nzamba so na zongi na poto apesanga makasi ya koluka bulo donc na travailler makasi parce que ngana binzela musu ya kozula mbongo te na binzela musu ya kozula mbongo te na bika ki na ke musala ya mondele ya normal na zimbongo nanga na futi ndako nanga o etikala mo muke na bika no na kanisa batu mo na tika kuna o na tika na mo passer na bisamo info donc ba op peut-être ba no mo na kino kina tango ngo kende kini kuna peut-être eza na obligatoire te kina no zo kende kuna to mona ki mo eloko action mo sala ki kuna baksa ta kuna sala pe boy peut-être ba message pe bongo ba ko sala donc rien n'empêche. Mais nga au moins on s'en d'abord na propre volonté na nga moko pour na kosunga pour foto sunga naka donc ata ya mingi zate pour muto akabaka kozi akato za lomba milo bono kabela bato o muko za lonso bono lunga ta info pesi muto déjà et là ça que no muto lobi lonso azu ebele au kabape ebele donc voilà. Mot de la fin, dédicace na mot de la fin, numéro à téléphone so ezali en tout cas na pesi groupe Jani Fai nyonso tumbote papa Samba de Paris Mbotato Benito Kotokoji Mbotato Julia Kanasika Julia Monantsuka Landrini Bilona Champagne Mbienga bana nyonso ya groupe Jani Fai nazana mabele awa ne to yoka neka kuna ne na saleli yango awa donc bino tout ba Gladys ba Alfie bana nyonso groupe Jani Fai na ba mona na ba kayu no mo total la longue total la longue en tout cas bino tu na pesi mbote tout en tout cas na pesi venanga ba soutenir biso venanga José Wanduka en tout cas mbota to venanga Palanganza Vegabi mbota to venanga Max Gali Arieto exotique Arieto Bernard Makonga Toubi Makonga na pesi mbote na masalanga Alain Lenvo Salon Elbito Coiffure, Jackson Lumingo, en tout cas, Claude Auguste, Mama Bana, Bato Nyonso Bolinga Kine Maleko, Bozelanga Nazoya bientôt, mais Nazo Bong Sapi Makambu, Awa, Oka, tu es mouvement, tu es donc, Boteninga, Rigerte. Donc voilà. Merci beaucoup, Wanezalaki Bongo, Moko ya artiste et comédien, Nakombo ya Kinal Maleko. Yves Pambani, Suisse Ville Pambani, pour. En tout cas, bango ba soutenir la pena ba soutenir fort. Yves Pambani en tout cas, ngana bo sabolim ça Ville Pambani, c'est routine tomo. Voilà en tout cas bino yango donc voilà. Voilà. Merci beaucoup Ezaki Moko ya comédien oyo toyo qui est apesi biso vraiment makambu ya bien belé ou peut-être toye ba kité par rapport ya liwa ya papa na biso Jani na makambu ya fondation na ye biso moko toyo ki o paza na motema ya kosunga ya ko soutenir ye pona musala o ya fondation na ye kende liboso numéro na ye opesi numéro te numéro plus 0033 65 67 519 49 à la fin. OK au bandela plus 0033 65 67 519 49 à la fin. Merci beaucoup. Numéro na yango wana pesi bato bazana motema ya kosunga ninga zwi likanisi ya malamu pona kosunga mboka na ye ko soutenir bato oyo bazoluka évolution ya mboka ekende bien. Vous avez besoin de moi eloko no moko ya muki olingi te na partager ngona bandeko na nga ya mboka na nga sika na tika bango benga numéro wana bokozwa ye moko bokosola bokoyeba ndenge ni bokoki kosala. Merci na équipe technique mobimba ya Kapash Télévision. Merci vraiment mingi na ma patronne Cynthia Kapash la patronne. Moi si à Moindo na peso bambote madame de moi ici Kozali sans oublier à mon réalisateur Paradis Boluka
na peso bambote Montréal ezalaki bongo votre présentatrice Sarah Limbute ngana bino tokutani mokolo ya sima soki nzambe abateli biso bye bye. Capage TV. Capage TV. Capage TV.